W Congo ma solo avec Congo Dialogue. Congo ko solo là. Makam danger di. Kitoko. CongoDialogue.com. Chers internautes partout dans le monde, bonjour Libakwa Kolanda. Votre mission, Tolobela Mboka, Balobi Maramala, Monsieur Sala Managati Mboka, veut dire qu'il faut Tolobela Kango, le lot aux alliés Katia, inauguration et flat, Mounene, Salamele Bisso, Bana Congo Mobimana Katia Lemba, et Salami Bongona boss Ig de Magma. Balobi Ketosana Katia. Lemba toujours ça la inauguration d'engé Zalrakaka. To meka un peu solo na boss yemoka meka un peu expliquer comment a joué qui likanisi au sala flat, comment a joué qui idée au sala flat et au sala bana Congo, bana kinelo ka malamu boye. Bino bana tu ya poto boya ba séjour na bino awa veut dire que na sengi bino boya ko vendre na kati ya flat kitoko boye vraiment ba bi poto na kati ya kin. Veut dire que ba memel biso poto ba na kati ya kin na lemba et to solo na boss. To solo na boss. Et tu es un peu expliquer Bino comment au Marambe Salami boss Ig bonsoir. Bonsoir. Je dis que les autres ont une inauguration il y a flat donc pardon Flat Eden Mac 20. Flat Eden Magma donc tous on a quatre inauguration tout le monde l'équipe malamu mais un peu expliquer banania sur le monde entier et ben impressionnant ezaki nini idée ni rosale ya bana Congo penza marama malamu bwana kati ya mboka na yo moko et impression vraiment zani par rapport à Merci, tonton. En fait, Flat et Bandak déjà existé, mais compte tenu de la réalité, Mikolo, il fallait quand même tout innover. Alors, tu as un peu de kanga, ma solo, pour tout réhabiliter, tu sali les travaux, puis tu ici, tu tiens quand même à l'auteur par rapport à la concurrence. Donc, idée Witakiwana, et puis tu sali les travaux, tu apprécies, et voilà les autres. Exposé au Tosali, na mis sur le bateau, pour essayer de comment retrouver le bon bangote. Flat, essayer de comment faire publiquement connu par tous. Donc c'est un peu ça. Mais Eza Flat, il n'y a pas batté, ils ont un restaurant et puis une terrasse, je crois. Oui, c'est quand on a une terrasse et puis restaurant. Donc, on a une terrasse, restaurant et puis Flat Hotel. Donc, on a 10 chambres en fait à Nakatiawa. Bien équipé, télévisé, climatisé, donc ils ont vraiment la qualité madame. Adresse complète à Flat, Izawa, Ezwami Wapi. Bon, à Lemba, donc précisément Lemba Super. Ce qui est quitté aux routes il y a Kianza, juste dans la deuxième entrée GD. Au Kotiwana, venu Paka, numéro 14 29 14 30. Tozaliwana. Donc, vous voyez, au bout de vraiment, tout ya poto, balobi, na moment oyo, ngande na zoloba, na moment oyo, flat ezaka kamoko. Ok, oyo, au saba séjour, non, awa, moi, congé, non, awa, et kobunga bunga, non, tiyaka na lemba, lemba super, avenue Paka, numéro 29, 29, numéro 14 29 14 30. 14 29 14 30 donc on a venu pas quand on a l'umba super bah ces jours balobi potué à Katiakin awa kolingato vanda na flat au bimisara bangongi kolingato vanda na flat au soko vandi lobby malaria yo zara na poto kuno yebi maladie ya malaria te mettons oyena kino vanda flat mo bozanga la ntina au malaria donc boss pour moi, impression elle est vraiment. Je te félicite pour la moussa malam moussali et le malam penzo qui tient les bisous na katsakin awa boza mingité donc fierté pende ya Congo zoto molambo kanayo na osale la peuple congolais maramou ya malam vraiment et moi ya souka et puis s'il y a un numéro de contact au bakozwa pour peut-être adresse est compliqué moi numéro moi pour na kobenga pour batubaya awa. Merci awa tozana Lemba Super, on a précisé sur son adresse Paka numéro 14 29 14 30, non loin de Super Lemba, rond-point. Comme Flat Ezali Flat Eden Mac 20, de Tokomi wana bokuti biso, ba numéro de téléphone na biso Ezali 49 18 699. Et puis je crois qu'il y a un écran, bon, on a un numéro de défilé en wana, où il y a Poto. Il y a China et puis il y a Mboka Mususu Toro Mekako Chaba numéro pour vos références Bobenga Biso pour la réservation, Bobenga Biso pour le séjour Nabino et puis vous les ragoter à la Biso en tout cas vous recevez là vous regrettez.
Merci vraiment, boss. Notre timing était vraiment. Moi, de ma part, je suis merci. Ok, welcome. Voilà, Balobi et Tomé Kampeka Rosolana. D'abatu ya poto. D'abatu ya poto quand ndengezala vraiment. Balobi flat malamu. Nazo insisté bien. Flat ya malamu. Le super avenue Paka. Numéro 1429 1430. Donc, tout sur la peine avec. Moi, bonsoir V. Bonsoir. V. Ngai, babenga na kombo ya tonton Hervé na habité fait kombo nani? Jean-Claude Montini, 4 Mboka. Vraiment. Mais tout le monde a une inauguration ya flat na biso kitoko lelo vraiment. Impressionnant cause anine par rapport à la manifestation à lelo et puis bon impressionnant par rapport à la manifestation à lelo. Bon disons manifestation l'équipe bien ça très bien. Bon, on a déjà na yaka na ngai awa. Ça va deuxième fois. Le boss a dit son aïe n'a pas fait na flat na Njili. Pour nous mettre en trop na Njili. Maintenant mon ami famille pour baba zwakanga kuna ezo bima net ba musika na mona te. Vomina za awa na yepe na hôtel pas ige ça bien. Donc nalba manifestation le sur tes bien. Parce que le banini cause alango par rapport à eloko malamu ndeko na bino sali na rati ya mboka na yemoko awa na lemba super flat moko confort classe donc rien à dire quoi nyosho ya malamu le banini cause alango par rapport à eloko on ndeko na sali ngara le baka coup de chapeau mais entre temps ça peut famille makaba bonde falo tout ndé ba client pour nga so bon dire na client mais non awa c'est la famille mais monsieur monati yoko loba so kosi me batu ba mona ba oyeba ko kosi bon batu ba mona te mama zaliwa na atambusa caméra yo moka mona saki nyonso to matare likolo na ba chambre to koti to visiter partout to moneza confort to saka na besoin ya liloba moko ka par rapport ya eloko te mais sinon te awa makamutu zo marcher bien clim ezali ba chambre za bien courant peut-être ceux qui est à bas groupe aller et puis l'homme sous la monnaie on a dès que courant qui directement ba allumer groupe ezali so peut-être de groupe du mois en retard panneau solaire aller et puis si moi lumière aller moi quelques 4-5 minutes aller groupe du relève précisément veille outil outil wapi pour benga pe ba ya ville ya yo ana soki ba outil na ba ya te bon nga fa en Hollande nga va en Hollande juste dans Rotterdam. Ça veut dire que bah et tout ya Hollande. Ceux qui bozo ya ba congé, ba vacances na bino, ou bien no ka robeta tour, ko ke na flat tout ko la langunga ko so yo zu malaria oyo yebi yango te. Flat eza moko. Na sana master na ngai te aswaite. Ko swaite. Na master na ngai pa uti Paris. Alala pe awa. Donc Aïsa confort en tout cas. Le quoi au bio sa famille pour l'anga coup de chapeau na musala bosane loko malam bosane peuple congolais vraiment nzamba pambola bino. En tout cas merci quand on a sepeli. Plaisir à toi ouais. Merci beaucoup. Voilà Tozoko Bakara toujours dans un imprévu ben impression il y a eloko malamu basale biso lelo vraiment et ceux qui le tozo lo baté c'est que ça là vraiment mabe. Dès que basé biso loka malamu na kati mboka na biso foko lobelango balobi Congo dialogue bana tu ya poto flat ya malamu Eden Magba na kati ya lemba super avenue Paka numéro 1429 1430. Mayenge Tawangana Bandi Motema Mogongite
est dans le grand salon de réception. Donc les différents invités pourront à leur guise pouvoir s'asseoir ici comme rester à l'extérieur. Alors, on a notre réception qui va directement donner accès aux différentes chambres que vous allez bientôt visiter d'ailleurs. Alors, il y a, selon les catégories, 4 chambres au-dessus. Nous allons vous confier d'ailleurs à aller les visiter. 2 chambres extrêmes qui ont un standing beaucoup plus élevé que les 2 autres chambres qui sont au milieu. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole. On va les faire. Merci. Ça commence à yaka.
Salakala. Ye bana lingi ona bolingo ya solo mama ye bolingo ya Nzambe. Yelele ayele. Sa retour, ingénieur, merci. Pensando retour, public et base à Macam. Par le bilan de Matana Sebenoa, Tomela Mela Capoto, Bill Nanette la film. Oya Telemia ou Terminator. Nio Sobozana comme pression pour recevoir. Par le bilan de Beta tout, des bébés Chanda, Kogouendo, ma père Bagosepela, Bilenge Bagosepela. Balé qui peut recevoir là. Oh, je sais, le Terminator. Montene. Ye bana lingi ona bolingo ya solo mama ye bolingo ya Nzambe. Yelele ayele. Elusangama bana linga kayo dede. Tango nyoso seko kanisa yo na komiko na kai. Sokyo linga kanga ipe na yebite Sokyo banza kanga na mole maneyo Elu 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 yango na zolenga lenga Iyelele Amore ya solo Yebangango elu Mole manangayo Mabanzo mangayo Yayo kito kwa zoto ya mizoto likolo Oya molema ya Santa Maria Ose Longonya na Nzambe pena mama botayo Bomoi bwanga ibweso sokinga na banziye Yango na zolenga yango na zobanga Iyelele Amu Bolingo Kamoya se De mayango soke sana kite Dede Samawe Yosef etala simana ngai Nalingi yo Atabakangi kuna yo elue Atababandeli malumanga Yeba ete Analinga kayo dede Galenga Iyelele Mama yeze Ozaliki tananga Bileko biso sambela yawe Alakisa yo Munger vongolela ngawe yo Aliki yo pour toujours Iloba yo kobozela elu Wete nandima vraiment Ozaliki tananga Bileko biso sambela yawe Alakisa yo zela Peye kolanda na yo Tu sais, tu as vraiment salé ma vie
Bonsoir Hervé. Bonsoir. Ngaba benga na kombo ya tonton Hervé et lancé de la presse. Moi c'est Pati Yolek. Mon vieux Pati, impressionnant par rapport à la soirée à l'Éloi Anine. Soirée à l'Éloi Malamu, tu vas un peu ici à Malamu, confort, ndenge, moutinho surtout ya bien à Lingaka, ezala, nankutiango vraiment, donc ça dinga bien quoi. Parce que le banini cause par rapport à l'Éloi ya Malamu, on dit qu'on a bien salé le biso na kati mbora na biso. En tout cas, on déconne ça sali et le remoko en tout cas. Bah, tout le surtout baroya barotika jamais cause à la dossier. Donc à sali et le remoko c'est la classe quoi. Ils en a lemba na veni paka. En tout cas, moutenir surtout à zo adresse yo. À zo volonté ya roya ko visiter ngo à cause à la dossier. Tu as ba chambre ya kitoko ya qualité climatisée. Ngungina malili déjà ba yo kanangate donc malaria déjà ils ont déjà écarté. Babi bana poto tout nazo basé sur na balobi ke yo ba na obela na malaria te. Tant y a kin éviter malaria pour éviter malaria et 5 garola na flat Eden Magma le ma super avenue Paka numéro 1429 1430. Babi moko boss Ig Magma flat malama salé biso un monde de la fin par rapport à elo malamu ninga salé biso. Bon, nakobeta c'était minga à propos ya malaria ko fa no 3 mois. Na malile ezalia wangongi ya kokarane malile te na kozonga na yo bisi na mboka nyonso to yo ozali okoyoka mutu pasité fièvre te donc oza épargné na malaria et si ka déjà typhoïde des ates. Bon, na possibilité surtout mbote. Merci beaucoup vraiment. Balobi maramamala musezo salama il faut que lobela rango na cadre biso to lobela mboka o peso ezako faire partie na kati ya marambo ya mboka donc coup de chapeau na boss Ig Magma coup de chapeau na yo na flat malamo tongeli biso bana ya Congo mingi biso bana ya lemba veut dire que nga voisin ya flat na goza na na parler na lembe na na yena nga ovanda na kati ya flat na zo moi climatiseur moi nini ya malele moi logo ya malele c'est la moi bien veut dire que bana tout ya poto nyonso na distinguer des poto nyonso bana tout ya Luanda balobi ceux que yeba séjour na yo na kati ya kie ya na lemba super avenue Paka numéro 1429 et puis 1430 au coup de Flat Hotel et Big Mag Eden Magma et pas ya boss Ig Magma maman Francine Ngembe mon boss ndé makambu maman Francine Ngembe mon boss ndé makambu vraiment et je te salue na pesi yanga EV Guy Basket mon konza deux continents deux pays mon vieux nabi que bientôt zoya au moins à Paris bientôt zoya nga mon a préféré aux atana lemba awa Guy Basket. So va dire lemba aéro sanga bien pour d'Europe mon vieux binga shinga ingeta la bossanité balobi jira sali sonic motema la belle Stéphanie na kati à Londres et papa ngo baxelo moko je sais pas so ngo baxanini na lina baxa elo mususu tozo beta c'était pour la flat oui mais ils appellent un restaurant mon ya kitoko zalia na cité ndenge bato na ba match
awa eza place mo mpe ya calme okoki koya kotala match no à l'aise batele ezali awa okozala dérange te ndenge tomonaka na bisika mosusu ke non bozotala match courant kei awa bagroupe ezali awa donc place moko bien quoi. En tout cas, merci. Terrasse Ezali, restaurant Ezali, Aurelia Ilubu Moya Malamu, la balangue Ilubu congolaise, nigérienne, tout. Aurelia. Et puis, Romero Malil, Yamalamu, na terrasse Nabiso vraiment. Dorian Balobi, notre caméra woman. Dorian, moi, c'est mon qu'on veut dire que ce que je veux matin, mais quand donc moi, c'est mon couleur d'origine. Balobi, Flat Hotel Eden Magma, Nema Kambu. Moi na poto ya solo, ce gars il faut que vendre awa. Veut dire qu'il y a bien un confort, climatisé moko vendre ya bien. Ah sosalika jour moko un jour seulement au Bendibe. Sosalika un jour au Bendibe. Aïe bazu wapi. Balobi mo ba vivre na ngape à Paris aza awa mazoki manga. Vient na ngape à Paris aza awa malheureusement ça vient na Paris. Vient na Paris. C'est la moi bien. Na bosanité balobi Issa Nyanga na kati ya Sénégal babi yanga ndeko vraiment Issa Nyanga na kati ya Sénégal, coup de chapeau, merci na yo. Pour s'abonner car toujours massivement na kati Congo Dialogue babi Congo Dialogue de makambo yango ndezo kamama malamu yango ndepesa ba news malamu yango ndepesa ba information malamu donc dans les labino fort Dorian, merci à toi ingénieur fils Misapi balobi la main intelligence ingénieur fils ya Congo Dialogue na kati ya montage, merci na yo, merci à maman Francine Ngembe mon boss de boss maman Francine Ngembe la boss NIPT et ba yanga Lorata Mopala la Tigresse et moi Belgique à Tongo balobi Racheline Love Loket mo na bombi na ngai balobakate, merci à bien nyonso tozo lobela mboka oyo eza makambo esami na mboka na biso yango tolobeli yango natiki manso maboko na bino botalaka kaka bosepelaka kaka parce que makambo malamu eza awa donc coup de chapeau na bino nyonso ngai na bino tokutani mbala nsima ciao.